yango moni migolo to bengeka indien yazane indien yango mona fere nani indien ye yaza indien ye nani yaza indien yango fere gola ebanzembu na ete poise indien waneza ba obatika la kuna ya ba refer ba refer wanga zako ndé sixa leader eza ya bango te leader wana fula raté on a longwa yo mona mutu ba mise ba che ba chanson ndike lekika abondie loko te salami bokoti studio so pendant des années so une année 6 mois pour bimisa ki fiatu na on peut cet exemple jeune moko abanda obeta drum kuna Cambodge aki guerrier mais Cambodge a longwe bota be mission sana mambo aloba pour confirmer siko ba dire nanga kinga na loba la vérité mais na biso ki na fula mutu lokola Alain Nzamba ki ndapota ki ndane ko pema yo mto fula na fula Alain Nzamba be musala te nga na laksi Alain Nzamba fo saka musala boye so ki message na tangi na bise ki na baloli on a lingala yo mona te mumba so atelemna ba mission tout ba vilain tala to tika ba fati to se quand même na lobesa ya solo ngai na loba ye mutu moko za indien zo lela na émission to sana papimbo mama be onde ni ba imbanze munanga te oh mais oza indien to ebi banze mbuna ote oso comprendre eza orchestre le kuta groupe d'accompagnement ba chaka album yo sera groupe d'accompagnement ba pesa ba mise banzembu wana groupe d'accompagnement modèle ni et label wana fo ba kanga ngoya na ba norme te pour tout monde ba clip à mabe promotion ya mabe marambutu ya mabe donc faut ba kanga label wana et ça musala mabe faux label donc pour te dire que eza nango orchestre yo ce monde na groupe d'accompagnement wana ba chef d'orchestre ba chef de discipline ba chef de répétition ojengan Mosaka Sankara bango nyonso ne lote bango tu ba ebike wana nzambe na bango yo nzambe don il faut suka soba mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kendo wapi pesa na mbo il fallait le côté il faut te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur voilà le colo oni oyo kati oh cadeau na mena ki c'est la TV c'est bela omoni olongoli ngakanda c'est bela na sepeliko esa ni c'est bela TV rotela ki sasa yo compatriote solo yo bangai ngana combattante zo tala biloko ya England zo tala biloko ya France zo tala biloko missionnaire mais combattante solo faut te rappeler déjà mboka obike na sepeli notre compatriote na ilio na sepeli vraiment ngadios na sepela TV kande sili éviter donc mbonga bana kutu keno mela na yo lisi keno mela kota yaka to kota se mobali na nga yaka je l'ai toujours dit rdcongoinfo.fr site à Makasi site à Munene Otalara Asiza Ngadi Kondiaba site avec votre humble serviteur Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise Mobali Azangambanda, émission Le Podium, l'émission que vous aimez tant. Donc je salue tout le monde, je vous salue de loin. Oh Alandi émission na pourquoi na PC bonsoir, oh Alandi na moi na PCP bonjour. Émission na bino Le Podium et bandi. Ndebo moni awa to na limité première avenue TP. Donc ba yebi awa ba yebi o eza limité première avenue TP gradia zo zula zula bino bomona na bige bana limité o bazala ba côté no po eza mabele pasi misisa langa elona ma eza mtolu awa ba limité nyonso ba yebi awa to ko visiter un ami o azala qui porte-parole le commis directeur en marketing et par ya Ferregola. Donc si je dis déjà à commis directeur en marketing, par là déjà tout le monde va comprendre déjà que tu peux visiter Trésor Congolo DMC ya Ferregola. Sans plus tarder, je vais appeler mon frère Trésor Congolo. Et là tu bête à moi les solo mouké. Tu es qui porte-parole. Lelo comment mon frère? Calme. Lelo DMC. Bon. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et puis,
On remercie toujours les padres Jésus de Niance. Pourtant, on a eu un directeur de marketing, on a 3 cas. On a une démonstration Pharaon. On a une démonstration Subaru. Les loyaux Siro César a dit site n'a présenté Ford Focus. Bakar Ezebele. Et on migolo tolo bara Jésus de Niance à lobby, venez à moi, vous tous qui n'avez rien. N'a orchestre Bampiaka. Boarana Mbongo te, Bampiaker Boya wa Borobonga. T'as échappé, t'as l'anga mourona longa place na outa na koma le lovier changea. Donc rien à dire. Chez les padres au vivre quoi. Trésor Komolo. Au bandi biso déjà bigo take la au bandi. On y go aussi ça goûte émission. Mais trésor asiko na moi muke. Et banda ina ondeni. On m'a pas fait rigoler. Et là, il souffrance. Place dans la il a mon souffrance. Les guides trop. Na kemba gi moi trop. Nathalie qui a ngana ro kemba te ngana guerrier. Nathalie Sigo na ba musique ya Congo na linga ba guerrier. Fait rigoler linga ba guerrier. Na qui pas fait rigoler. Ozaï pas fali. Otiki ya pona ro kemba. Oui, si. Na tiki pona ro kemba. Na kembi trop na moni que il est temps Sigo na vivre. Ne na y pas les padres. Et puis pas les padres avec des preuves à l'appui. Tant on a le bâté qui est au carré à musique à carré à on a pour le au vivre. Chez Bisso, mission tout barana bakar, directeur à marketing, secrétaire général, tout le monde a véhiculé chez les padres. Mais tout ça, on l'a vu que tu as vu, on a toko satia, on a pris un élément, au bout na pena ya makasi pas fallu pour pas ton sobaye bien. Mais on l'a pas fait bilo mon kumisa. Le baba biloko mona ba niveau moko boye ondi mate muto ondi mage muto lelo rotika muto mais ba niveau moko boye wana fe lobango mais lelo yo lobi ke piaka c'est que belé ba zala ba kosa na bango biso piaka vani ne kaka avec succès wana mamunyo so wana elote oui wana ya ba refaire ba refaire ba kumisa pena makasi wana za ba batika la kuna ya ba refaire ba refaire wa kanza ronde succès leader eza ya bango te. Leader on a foula raté on a longwa yo mona mutu ba mise ba che ba chanson ndire lekika abondier le côté salami bokoti studio so pendant des années so une année 6 mois pour bimisa ki fiatu oyebi sanga wana place ba foula rabatu na ina raison longwa na ebaki yango moni migolo te obengeka indien yazane indien yango mona fere nani indien yaza indien nani yaza indien yango fere gola e banzembu na ete poise indien so indien pour le banga ba banzembu ayema na lingala ayema na français balango biso soto yoka siko comme indien pourquoi wana ya ba chanson moko caractère trop primaire zo comprenez développer thème moko te mutako vanda pena boye memie na place moko boye rien wana ba terme ba thème moko bana mike o chéri nanga o monio depuis na mona yo na liaka lisute on a ba thème trop primaire faut yemba pena le roi fait rigola yemba ba les premiers ba ex bazaba Jean Baptiste webi et le roi n'était nga malobana na nzembo wana ba les premiers na ba ex ba Jean Baptiste ba bonsela biso nzela pour le bosso na banda banga chéri nanga solo bigi muto abanda nanga liboso ye wana na komisko muteme ko mi mal à l'aise mais fait rigola yo pesa so conseil bo ra mutema paste bango tout ba Jean Baptiste donc moni ke thème moko boya pena kilo on a pesi exemple pour nga na ba argument solide bato ba yoka banzembo ka thème ya fait rigola ba les premiers na ba ex ba le roi ba Jean Baptiste donc ne ba nzo lo bako banga muto abimana moi sino avant yo te ya lukuta yo cha ba empreinte na yo muto na ba bossa na yango fait rigola mais kofi muto lo belo wana ah bon ye na ebité yete na ebité na yoka ka en passant album na ye gradi eza bongo kofi muto lo banga muto dala na mobile no liboso peta yebi ba secret ba nino oui mais ngana kon kala on dirait fait mo rajakula muto lo barango yo ka para ja kofi te yo ka para jakula kofi te ha rien ah banzema kofi pe te na yoka si mikolo na yoka ko betox yebi sambanda nanga kala te na kotigela ye place l'État n'a trouvé chirurgie spécialiste ya motema asalango opération asalango exercice donc nzembo wana so na yo kango voka ya faire rigola mutesa nga sentiment na nzembo wana ko betox ya ona zoloba ki ba mission to Congo so ngbo sa disque ya boya robonde la faire rigola featuring pour Simba baya robonde la faire rigola featuring parce que faire rigola alegi ba artiste mission tout na yemba nani nga na voix le roi faire rigola na Congo tombo musapi azate donc ba onyo so na ba yebi na bango faut chanter ba faut chanter te ba o débriller ba ça l'effort o débriller faire rigola ndepe na chanter
ba wana tout batikali ba débrouillard ba sala moins fort ermo ba mingongo esiki ermo ba embi na ba demi-temps ermo ba orgam sel muto yemba sans ba orgam na ba mambo wana to respecter ndebe na ndule ala se faire rigola Jésus les nuances olobi mamba ba album a oyoki album a Kofi album a we rappel kitoko olandion et bima déjà et les cas déjà na sepelera na générique ya Katafumbo sepelera na générique ba chanter na chant ya vie ya Saint-Valentin ouais mbeli vena nga jal kiki ta jal center ya bien et bon album a Fabrigas si a débrouillé bien kitoko a débrouillé kitoko sigo hérité pas hier hein? la pulga to ebige to zele simba wana chanter polémique ça sousé patron nga pexé polémique ça sousé mais bon nzemba fali album libre parcours yo lobige yo pena pona yo album ne simbité na ndeni yo lobe simbité biso ke album ibeti bato bine ba gene ki bani mais yo sko ko simba ngote na sens ni to lo album anani oloba yo ko to benga ke ndien obenga ndien na bengi nani fali pupa indien nga tanga ba komba batu te muto tanga komba na ebiete ngai na loba ye mutu moko za indien zo lela na émission toi ça na papimbo mama be onde ni ba imbanze munanga te oh mais oza indien to ebi banze mbuna ote oso comprendre libre oyo lobi onanga na ebi ngote nga na ebi album moko libre makolo wana nde simbité eza faux album donc prochainement au côté na studio pour ça album a bongo sinon te licencier au long artiste musicien parce que tu as fait n'importe quoi. Trésor Congolo pas faire rigola depuis commis to boy te car gradi ko dans la biso pe car un monde na car ba to ba mona bi ba car rebelle mais à part car mamuni ne sous okuta nango bien o ezaki na mpanza na ezalaki te mais a oyo kuta non première fois na mona passeport na ngamo ezaki pas faire rigola passeport na ngamo ye asaleli yo to passeport na mo non mama et pas faire rigola biso to alora mon ba joueur équipe nationale ou bien ba joueur ba Real de Madrid ba joueur le roi ba Barcelone oye yo ya na talent na yo nyonso ba oselo kuna ngana ba photo passeport nyonso dépense tout faire rigola mutasala ngo patron na ngai ngana vandaka na ndako boki okanga photo capture na ke sala boy na mona ngana suka o visa betamina ke Maroc na bi tien wani ya royaume ba pesa ka visa wana pas n'importe qui te yango na pesi batu nyonso exercice y compris na ba leader musubo ke Maroc ngana kenda Maroc grâce à Ferregola o outi place moko kenda nimba nzangungu côté kuna voyage te ata kimpese ba memanga te ata matadi kibala na kenda te mais ko yara na ya pas Ferregola boye voyage non moko pamba ya liboso na mata 9 en avion na longwe Kinshasa toke Brazzaville tokati na Kano ko longwa Brazzaville Pointe-Noire avion bandi Pointe-Noire to beti crochet mon na invitation ya président ya Benin to kende Cotonou to va hotel Alix avion to longwe Cotonou to Koti Rabat na avion to ke Casablanca na avion na zongi lisu Rabat toujours na avion ale banda sko ozonga Kin toujours na avion na mati 9 fois na voyage mon na mati avion na Lembi. J'ai même dit à mon patron que si on a vendu la voyage belé tinga supporter ba trop de déplacements tina mais ça on vend des cigares monda ibsanga bon le rosenyo pe ma pe matim golo ibsanga so voyager non voyager na côté guna do elo à part voyage nini lisusu koyeba na Roma star et pas faire rigola ki na Roma pena ki so na bimi bo baby yona trésor congolo guerrier ba batonde belé ah guerrier wana nyonso tango za côté guna ba bayeba ka hotel ora ba batuno tie qui toi yo mo fo banda ko se présenter mo yo kina soni pour ta la pe leader en fula ka batute oyeba nité na obunda na ba propre fort na mon frère pour na yeba no sala be mission na ba RTNC ba to gete o sala be mission mon place ba yambo 10 minutes mais commission ngo leng ba mbio 1 heure du temps o lobela mutu si après avoir Nathalie na moni bena ye non je passe mon temps pour rien awa politique eza qui est souffré pour ya bonga na ka maloba moko mobola akoma de plus en plus mobola motombongo akoma na mbongo na bien bon nous on doit être là pour biso to kemba yoko manalar kem donc nandimi na yo kemba na kwena ngamo na boy na kemba na mutu monga na kemba ya zo balar donc c'est bon mais ezali solo mo ebetama ya garantie palais hein na été sur dans maman solo parato singa garantie leader akalela yo aboya banini ya compliquer yo le fait ego la pesa na salara nde accident na voiture ya grande sœur na Pharaon voilà Pharaon où ce qu'on a sombara
na salara accident nango na dépensara ba $1850 na garage po bima. Sikoyo na tikalaka na nyongo ya $200 na komeli artiste message que non aide-moi banini qui na bimisa carte la na bundinga mo bobo qui sans réponse. Et comme on sait audience mon na mutu ba ko éviter yo pa bi yo la museli sola $200 wana. Na ba gi bon yo fona l'axo filme comme olinga filme na wedo so filme. Transfert mba mon ndenya se. Bu ba sutu ka bona leki mba na TV na bina changer. Bad ba bela kiol bandal bad ba bela maboma bad ba bima boy ba fanatique a fait rigola ba bimie guerrier et tozuie puna matanga keidini ba comme ce que ba ba raison lokola ba ba na zo temps ya kolobela bango te ba diabolisanga ona traité souffrance ne les gars qui na on peut exemple jeune moko banda beta drum kuna Cambodge aki guerrier mais Cambodge a longwe bota be mission ça na mambo alo ba pour confirmer si go ba dire na nga na lo ba vérité. Tant que okokoma élément na mouvement na ba combattre oti olongo yango mona tous les badbaka na mouvement là ce sont des fouteurs jogo ala raté groupe wana mobimba banda na premier chanteur ti na drummer ti na ni ba mbwana bambo ba fouteur jogo kuna ala raté pour kuna soko mika jogo jalousie il faut ba écarter jalousie na nini jalousie te mona leader jalousie sous ba travailleur na to pese exemple jalousie bango na nini neti aleki nga na kitoko voilà omoni neti yo beauté na ona stema ino boso zalaki mission kuna olingo za mission 4e rangée do ata répétition lingo bando kota te kuna soza bogar ali ba fini yo mamoro yo mona te mumba so telemna ba mission tout ba vilain tala to tika ba fati to se quand même na lo besa ya solo. Donc ça dit oyo na loba eza ba makamoko boye po omoni na ngoma loba bo na ngoma trop dur siko boye parce que na vandaka na parler na suspension ba rumeur et courir au bango na mouvement na bango ba contacter mouvement na biso ba loba ki onga na lingana ya kuna nyonso na po bebiselanga boulot et comme isko tango bo laksa ba preuve te o bo kembise kaka bo tike no souffrir bo mona komela biso ya ngai mna longwa ki na lifelo na e pa faire rigola na lola yeso mona muta longwa lifelo ay na lola zonga na lifelo impossible ça la map yango mona oyebisa yo ki kuna ba jogo ba ozalaka jamais ba fan na ye boye ba ki bondo ozalaka na ye moko bo beta tolo ke to rapena moi mission na biso be rien eloko yati oso comprendre même petit moko boye animateur kala mingi tete en gaz ne ma to mona ba lukele rando a longwa equaliser les arandeni ba kanze zarande tini se yo ya mogi na so na ba bimisa kuna ozwa ba makambu oya obeta ngobo ko sola na sens nini ngana hotel so réalité yo ba ke petit mo ya musicien animateur bonde nous yo ba ke ligament peut-être yo ya lobito c'est un petit que biso muto recruteur quand equaliser akei biso muto recruter petit wana ya animateur biso ozo comprendre parmi bato ba tchara pena libanga ba tcha moi Pierre po bord wana etelema obimi na bakar na bino palin oye nango o défendre artiste o kosi batu non ye mtapela ngai pour arroper ses valeurs mais en réalité c'était pas lui ozo comprendre et on a ba vérité lelo ezo bima po ba comprendre mais ba vérité no zo loba wana pe pas faire répéter musu ba karo pe to monde ko za nango pe ba pe so pe na compte sa boulot lobby pe robe bana c'est là trésor li solo pe changer ka ngai na la moni ke bino monde ba ko sa biso ngai na muta preuve à l'appui ngai na loba jamais ke kuna ya pelanga car mais batu so ba moninga na car pelo car na fa na nganya na lobelo te na zelaki timu ko na longa pona bisa batu na vérité ki zaki nango ya yete mutapelanga ya car na biso parler parce que awa na pena ta on a la porter parole na ka na faro ta na omi directeur marketing ba mukie na ngeko tina pe ba car nanga ngamona na vision nango so na Congolo oyo fort to so mona eza ya yo gadozwa fort ya yo o confirmer biso lobby to on a biso solo musute o trésor kongotala boye ezala ina ngwara ko bundela leader ko bundela move lokumu ngare mata neto lobala kini lokumu mata loin de là au moni poste pe na komi dana directeur en marketing na ebité so na zora soutan ya longwa pona ko manani et puis na ki okota wapi yeso ka directeur en marketing à longwe li solo directeur en marketing ozaki porter parole aux une en suspension babo komaki teti mona pas faire le roi chez Bino orchestre ya Bino donc yo le roi Giko orchestre ya Yana biso parler banini comme fier mambebele teti makasi yango ba suspendre yo et pas patron na biso ya kabola raté na gigola na biso tout à niveau moko
donc toi le roi baleki nae muna mutu yo comment iso teti makasi yango ba suspendre lukuta ezaki même pas pona bongo ya pona ba rumeur ona ebisaki yo ba rumeur ona cholo basiko siko source ba rumeur ona le ekamusanga e uti na mouvement na ndenge nini undi bona posa na zonga kuna na makasi hein so bona posa na zonga kuna boye na kusu bobondeli ngai bino bomolela tina ba TV ba nini bokolela pa bato alinga zonga ngai na zonga R9 Trésor Congolo do yo zonga raté na bien so na zongi kuna segeza envoûtement soit balokinga ou bien ça kindoki ya kindoki na zonga kuna na kioluga nini question ngana otuna na bosa na keloko oh Trésor Congolo bien zonga raté mais au na suspension malamoko directeur en marketing pourquoi et ça volonté à leader et à volonté à leader kutu na ensemble la boko selanga suma comme peut-être on zonga na comme CG comment bundi ça t'es na pas exemple au bundi c'est dans la place à DMC hein DMC azalaki Gadimouya DMC wa commis secrétaire comme Vasco Mabiala voilà Vasco Mabiala ouais a remis secrétaire yo remis DMC au moment vieux le sous-secrétaire t'es na remis quoi viété nga pesi na pesi exemple que chaque fois bino bo bulele nga mabe tant boko selanga makambu nga na o mataka be échelle tant Vasco Roma yo remis au sec yango mona animateur na biso mo Golbert na o lele fort sali crime rabi tonganga pona madaya ya finganga pona mata ale fundanga pona mata koselanga makambu na mata so koselinga makambu nga na o mata donc na ibisi da bato wana ya bato orchestre wana ya orchestre na biso orchestre wana ya tout le monde kosi les sous na komi CG ça groupe d'accompagnement et ça orchestre le kuta groupe d'accompagnement ba chaka album yo sera groupe d'accompagnement ba pesa ba mission ba nzembo wana groupe d'accompagnement modèle ni et ça orchestre le roi ba orchestre que beaucoup ça biso trop hein bon mouya biso fort Trésor ngate yo bon le kati na TV groupe d'accompagnement siko lelo bobo ya ngo pa mais yo ba pesi ordre o sa musala ba bi kende ko sa batu ya groupe d'accompagnement o sa na yepi na kosi bino oui musique oui que vraiment ça biso passe hein Trésor le na TV groupe d'accompagnement artiste tout ça mais lelo to mo ka ma mususu dans le groupe d'accompagnement té preuve en est que groupe d'accompagnement wa peso mona ba cha album batuni leader o ngai te album na a produit bango ya sali oh zela album na ngai sali label na ye azuba petit na ye a produit bango abi a sali a produire en tout cas c'est que label wana fo bakanga ngo na ba norme te pour tout monde ba clip à mabe promotion ya mabe marambutu ya mabe donc fo bakanga label wana et ça musala mabe faux label donc pour te dire que eza nango orchestre yo ce monde na groupe d'accompagnement bon na ba chef d'orchestre ba chef de discipline ba chef de répétition groupe d'accompagnement directeur en marketing à rosa ani na groupe d'accompagnement quand on parle d'un artiste musicien qui évolue seul sans orchestre sans groupe il faut zakaka na manager c'est tout il peut pas y avoir il peut pas avoir un directeur marketing et commercial ça n'existe pas quand on parle d'un directeur marketing et commercial là on voit maintenant une entreprise maintenant on considère l'orchestre ou bien groupe comme étant une entreprise il y a un salaire de directeur en marketing azala so des artistes yé moronda lo baro ngana évoluer en solo c'est qu'il faut un manager point donc point bas manager caressili il faut toi aider à battre la biso va comprendre vous comprendre au moni mutu musako corriger nga na sali peut-être erreur moya article na place là na chele to na place ya ko accorder na pluriel na sali mo gaffe et la gisege na zoba yo sko tala idée nga na oloba analysant so na beta libanda un artiste seul ne peut pas avoir un directeur en marketing ce qui groupe les a des directeurs en marketing azali comme le roi entreprise directeur en marketing a ça la marketing il y a entreprise bon kuno oloba bien que ça groupe d'accompagnement directeur en marketing a salara nini parce que moi quand j'étais là-bas il y avait un directeur de marketing et so azala kaka ozomona babilo musufoto lo ba vérité omoni mutu moko boazara makambo ya osala aolinga kosela ngo baninga o begri o très tanga o nzoka ye moko makambutu ane ande ye moko o kosa kende depo kosa gi ozoza o kende te o kende aussi si o kosa biso kende ya omoni lukute soko komo kanga batu
Vena psora mboara na raison. Tant aloba ye lokuté ya na sincère mais vérité ya ki malé mbépé comme il est là la résultat. Moi na ma roma so leki na TV pour ça succès fa tant romba Ferregola. OK libosa banda obude fort ngana tanga kombote. Pour anya roma tanga botuna e. Mutu osali accident. Muninga tindelio message na Twitter. Que non bon rétablissement mon frère. Première fois leki une émission batunio. Au lobby oté non na zuta on taba message té téléphone quoi qui display panzani okimi. Ngapé lora na soldat na vanda ki na onzela na bidjo a gafin jour tozwai. Ba ke ba bisege yo mtokosa okosa batu kolinga polémique te sopio azongi mbangu na TV. Oh ouais na mona ki Ferregola tindela nga message banini c'est bon. Batuni ah enfin on ndimi habité mais quand même toi na monde musique et ate so muninga akufi olobane ozui. Ah nabi première fois na mona muto a raisonner bien. Eleki sou mikolo e mo azonga pour le roi lingara aza tellement gris. Alingara muto zo kota malamu te kota malamu fezara pa na yazongi. Oh batu misuku batindela nga ba message na regretter bani fa pa batindela nga ba message banini oh bafanda na ba kwamba tonga ngai. Ah mais papa yo moko loba maloba combien? Public pourquoi ba fungula misute muto ko sabino boyi bo mona te. O mona muto ki olela na TV fo ba banzembu no aboni boyi ko Ferregola ana ba répertoire ba chembele banda wenge 4x4 wenge maison mère quartier latin les marquis yemoko pour avant de raisonner à banzembu na ya na mutu yango banzembu yo sala ya ba chanson anthologique Tony tozo kongolo toko sala va péter obi ke biso so to na kin est-ce que Ferregola tanze moment ya fali pour pas bien monter tu crois ah totanga ba kombote Ferregola ayebi banzembu moninga na linga bina to solo la to sola mibali to loba to fingi mutute to bomi mutute ya to solo la masolo ndeza point normal ah peut otanga ba kombo ba tuté ngana le roi yo otanga te kombo Ferregola le roi yo otanga kombo te ngana otanga kombo ouais pour moni bato bala na TV na ngo masquer bango te yango na même bango ba kota l'émission ezala masquer faut comprendre bon dans net c'est que partout yo oboy no otanga kombo te mais est-ce que okanisi penda Ferregola ayiba tanzemba fali monte bon Ferregola ibanzembo ba indien te soza congolais non yo uti koloba wa liboso ya zaka roboya maman changer un jour peut faire oleka o itamusa o yemba pe chant na ebisi yo muto otanga kombo to wa masolo na ete ngana loba ndenge indien moko migolo ya olela tro na te fo ba ibanzembu na ngai te indien to ebanzembu na yo te eza lisumu te ya lokola ndeko na ngai yo mutu mo abio ayebi o te fo ramte en passe mutu mo abino atale mission na ote bon et ça ramte ma mais ce que pourquoi zo yo aolela yo ramte ma passe c'est un indien nzembu nini indien ko yemba obiso to yebi toza na posa te indien sala musano ya ba chion Teza ngolo ah obike mbanga moko za nango na ebité comme ça muté ma passe ça la ngo tika wote pour la na mbanga na la mbanga pour na ebike mutako combattre ngati na ba matériel na CV na sa guerrier ke soda makasi ngai robi nani peno robi misela ngai vous comprenez ba tutu ba meganga ba misu ba senga ba bando ba misu ba kima ba genda ba exil na ba neti ba nani mais na biso ki na fula mutlo la Alain Zamba ki nda poto ki ndane ko pema yo mto fula na fula Alain Zamba ebe musala te ngana laksi Alain Zamba fo saka musala boye so ki message na tangi na bise ki na baloli on na lingala et na français na baloli lingala bité moni nde ayeba yo tanga français te na bingala bando balaka na lingala na bité ka yeba te ngala bando balaka na lingala na lakisi. Ah, vous comprenez? Baloi na lingalo la c'est ka iba français te. Yo si ça ma raisonnement na yo. Ngala lo ba o ba tu ba otala na la kisi to sala ngo boy. Je me suis to fa na réunion boy yo artiste on a scribe ça Lenzamba. Ah, mikolo na mo na Lenzamba ko mo lo ba programme bien na TV. Na se moté ma biso ko e ba ngam na la kisa ye. Maman na taso maman yo so luka o. Obi ke la kilo hein. Soki Lenzamba e ba boulot mais trésor Congo kota te. Mtako sa ote. Do aye barate prévané ko longora na longo artiste appelé Simon Dordrabi na tika lozo supporter parole te pour na mona muta tika ko na trésor Congola te na Congo mobimba ya loba ya mona ngo soutina te porter parole musala eza souta mona ngo tina message so eza bango ba otindela ba journaliste sentiment on a banda ko pesa zo ngo lisuti tala ozo no muto ebo lo ba anglais espagnol portugais allemand tout. Mais pour quoi na trésor Congolo ya na marque déposé na Nzambe na mangamboyo
Nasa pena nzambe nga fo batu ba adoraka nga ba ko mosambela ke non trésor congolo leki biso malgré que ki nango batu balingi koboya pe na loyenge modèle no ya musala ezala nga moko yo za modèle te oh ve moko boye na boulot ya ki porte parole na musique ngam na leki bango tout bango ne fo balanda ngai préfane ke batu tout na o ba vie biso na ba vie wana nyonso na leki batu tout bobi misana ba o batika boulot ba fanda Rosengandu na lobby Rosengandu kotanga no ba kombo te na tangelo no ba kombo poto kende Rosengandu Mosaka sisa ba nyonso Sankara bango nyonso ne lote bango tu ba ebike wana nzambe na bango yo nzambe do niveau suka bango tu ba ebi eza uya ko samba te omoni so to chebwe bon ça va to chenga na fandi abato to tangi ba kombo ba samba za ta ba 20 na ba année o nyonso bango ba sai yo ka ndeko bandi no ka sika trésor congolo leki bango do bango ba yeba ibulote yo lelo bimiseli bango suko ba tactique sika ngai naza les plus populaires na ba jeune o mitwe sala o batangara o bakotaka net banini voire même na ba yakuza balinga ngai pourquoi masa yo pena to mona ra lo wabiso ngana bazaka to na bandaka boulot na bandaka son l'équipe TV français na français bande tisuka ozenga no parle ba français zela ba français ya nini otenga bien na ba français o na ministre soit vendre mo comprendre les petits là ils parlent de quoi vous comprendre ya lo ba faux français te ngana ba yanga na lo ba ya yete ya yeza ya yanga sikoyo na bima boy na mona ba yakuze bele libanda ya antenne a babandesko otala écran mo bachaka libanda po batana biso na plateau ba epi na massa wana bandisika massa kombono nani na bité otaku ba même pas na kombo nanga kombo na bité bobenganga R9 R9 ya to lelo fort rande to mona rayo o sala fort to lo ba lingala po biso peto ka mambolo ba wana ba porter parole mususu te ba fan ba sengi na lo ba lingala ta na lobara lingala bo ba komande ko adorer ngati ya yo za soldat guerrier na musicien te na chaka vocal te mais pourquoi ba sepela pour ba ebige soki trésor congolais loba on comprend marambu tout o ya loba on se comprend yana mutu msoko le na TV lobby doit comprendre te lo nya ego loba na TV et puis musique yango to sela on ra ba voyou te to sela on peut ba intellectuel il faut faire un effort ba intellectuel pour comprendre mam to loba après sigo yo zongo chinga na mulonga ba tumoro boye yo so yo ranga na net na TV na bima mo masese pour Mosaka spécialité nezara masese mutu na mutu na caché na yo so ranga na ligi na TV na mo masese non Mosaka na tika na caché na masese yo so ranga na legi na TV na lobby qui greco net ndeko na Sankara sala je ne fais pas ça pour Sankara net so na ki greco abi na pesi banjungwa leader ba kilote abi mwana leader bani est-ce que mona nga mambo na lobango non ngana yasko na kuti batutu bana mulongo moko boy ngana créer mulongo nanga bango tu balongo na mulongo balaki babaye na sima ba umolanda na bangai pour anini so ça le ranga te ba chao kate ba sepela te o yana image ni no yo ya non ngana yana Mosaka aina masese Rosenga nous net ebe na français dadi mo la pa français na bia Sankara greco ba je bani na sala yo ya skona nini sigo promesa ni saki omoni muloko la babiso to ba tumoro boye to sali trop na marambo yo wana omona ke ba benganga direct poto appel vidéo donc skitoko donc biso na marambo yo na humilité mais maram na sali eza lo wa mutu mo sala de 20 ans pourquoi na ba nzambe na bango ba porter parole tout yo tangi kombo ba banda bango moro na banda leader wa changaka na le seul avant na banda na sola na leader obitango avant banda musala osona leader a pesa o valeur o comprendre mais soko yeka bandi yo moko matro ba misu ba sala ba 10 ans pour ba payer ba car obinga na carrière marambo na combien d'années na 5 ans na 6 ans après 3 ans na sombe de car ya ngamoro et longo est-ce que mambo famille ko misko car na ngamoro après 3 ans na banda ba voyage mbamo ya loka ba tumisu te neti ba tumisu tangi ba kombo na otanga ba kombo te pour ba même voyage ta longwa nanu alongwa baninga bakie batiki ya longba lobi lobalo après ayozonga pa même leader on se comprendre
Il y a longtemps que nous avons raté par rapport à ça, par rapport à parcours entrée na sali na tamuke. Si vous tina comme na ba né oyo bango basali. Et puis preuve année. Nga na sali tamuke. Compétence nanga et sali ki na comme directeur ya marketing. Nani yango oyo yebi abanda lo wanga pe comme c'est directeur ya marketing. Roger Ngandou. Merci beaucoup. Abanda il porte parole comme appel directeur en marketing. On interview va venir absolument bien puis na ebisa go bongo. Bison soto yebi yango. Yo yebi yango. To yebi yango tout le monde. To yebi yango tchalo va na TV, tchalo va partout. C'est ça le problème. Ça bongo. Et puis tout le monde na ba image na bango nyonso. Il a bien signé. Roger Ngandou Dembe, il a bien signé par comment pena Roger Ngandou marketing Roger Ngandou. Ba image na bango nyonso. Ça bongo. Il a bien signé marketing Roger Ngandou. Wane zara ok na image basali montage. C'est tant jiba mo na ngomona Roger Ngandou na marketing Roger Ngandou. Ezara ok basali montage ba komi kombo. Wane ya problème te. Yanga siko yoka différence. Barandango officiel et pas mon leader. Alega na biwani papa Pimbo Maloba. Après kumbanga inde tokenda tina chaîne nationale na RTNC na Caribou variété batu ba bakota yuti ba beta Caribou variété ba romona Ferregola la tara veste style ba Brazzaville. Ngana pembeni. Nansi kuna acha photo ngona profil nga WhatsApp kala mingi te bato tout bazwa numéro na pesa ba otala. Ba mona a présenter pena boyeyo. Na chaîne nationale place oso ba nommé premier ministre ba kendo lobango so ba bimisi gouvernement ba kendo lobango politique ya mboka tout ba lobango na chaîne nationale trésor congolo ba nommé officiellement directeur en marketing kuna ya bato zotanga kombo elege la wapi matin legi te za confirmer biso so toyebi yango yango mona kana sanga argumenté o mona o côté la mutu mona makasi do o forcer biso so toyebi pesa siko preuve biso so toyebi vena biso jibe mpia na lobango wapi Jiba ata jiba lobité mais toyebi ke officiellement tout eza bongo ba image maramonien sur tout le monde kuna toyebi ke Roger Ngandou mutu aza directeur ya marketing to sala musala oyo na TV o nomination o fête o nini les gars na TV na pe ce exemple tant Roger Ngandou balara les gars na TV to les gars na TV te Boko matsapena mutu poste solongo le porte-parole au directeur en marketing les gars na TV te na ezate ke na cracher to na loba mabe c'est nécessaire na loba de vérité te eza nécessaire oh yo boyango c'est nécessaire comme leader a rolling les gars tout comme rolling te ils dépendre na yemo c'est faux archi faut même dépendre te ngana bisio ki et le roi wana nomination les gars na TV parce que vous avez porté parole le gars na TV ba bio il faut pas représenter officiellement que celui-ci a changé pour soi pour sa porter parole comme na posoya directeur en marketing et commercial. C'est ça le problème. Quand j'ai dit la vérité et blessé Batumissou, ce qu'on a dans nos sabino, na lemba na ngoko ça depuis na longwa na orchestre na benga na orchestre depuis na longwa na orchestre wana na ko ça rasuste. Na tika maman mboko ça. Na moment lo bara vérité. So trésor congolo to beta lisolo yo komi depuis bandi défini no kutana nango pas faire rigola o lelo trésor congolo pas komi DMC abimisa on peut maman comme simba oyo bazala quitter. Et le morote au ngana yo bakisa wana o ezala kité nyonso ezaki déjà nyonso ezapé déjà au moni biso patron ça la système déjà ma mbutu eza préparé yana ba tanango ekoma na opé cet exemple mo banal ça n'a rien à voir na mambotuni jomo apé ikara carré kufina matadi esali 3 mois tout ça banini ba ki olugela ngo so moteur na njili ba adapter pour tambo na kini hein ba tu ba moto oh, so Ferregola. Or, Ferregola depuis qu'elle a ramené na Ferrari, et va on a poto tambola nango. Amoni qui na sepeli suwe ya na Congo. Na minute on a lo Ferrari ça na mabele. Ferrari ça na mabele et puis koufité. Va changer moteur té et tambola normalement. Mabele nga sunage lo mo be sui nga lo bara. Jomo boete, fallait ya ina. Hein? Jomo boete. Et donc c'est exemple voilà, Jomo boete. Ah là. Au moins la vie. Au moins la vie. Gala bagi muto ta kombo. Et ça automatique. Siko singa yeye. Ingénieur alongwa kuna aya abeta ba code banini pe ko tambola awa. Zaina oma musogi ya matadi. Yo muto lo ba wana na car wana lo banga na yebi yango te. Ngana lo ba car mo lisole panza na. Na bato ba Holanda ba yebi. Ya on a lo ba te car mo lisole panza na ya car on ya ndia ke mo jaune boy. Ozo car on so rabino.
Obi Kara ne sera bien. Kara nani? Kara fali pour pas la mort. Ngana loba kara indien moko ya kana kara kufa motel. Kara indien wana. Kara indien. Vous comprenez? Biso toza batu moko boye tolobaka troté. Na te a pona na étaler politique nanga nyonso musala ya bien te ba misu boyi ba tactique. Vous comprenez? Mais calamité au monde hein. Toza Congolais ça biso que non tala moi mpe na kutaki boye te mama ta pe na sali pe lo mo boye pe simbi na pe sa idée na sala boye depuis na marketing tala pe moi boye. Rien na loba bongo te. So na lobi bongo faux. Ya mambo kati. Ba loba te. Vous comprenez? Mais ba ke biso to na la vision ya patron na biso. Lui il me dit Trésor faut faire ça, ça et ça. Moi j'ai dit patron, si on fait ça, tu ne trouves pas que ça moi Jean. Abi, toi tu vois comment? Moi je vois ceci. Après moi je dis bon faisons ça. Ngana tout le monde a obéi na ba ordre. Ngana ça na tepo na ba na obligé. Je ne suis pas son manager. Seul un manager a obligé artiste à ça la marambutu au manager à Lingi. Ngana directeur marketing et commercial, je suis là pour faire la publicité de mon produit. Mon produit ce sont les belles chansons de mon patron. Ba clip a kitoko wa salara yango wana o rôle na ngeza na sala. Mambo na lo ba maître Rodin Muzolo na Strasbourg a yebi. Mambo na lo ba Trésor Bozo na Trésor Pembele ba mamna lo ba Arnold Matiki ba yebi mamna lo ba Cédric Lutumba Nio ba yebi. Berado Prince des Amunda ba yebi mambo ya dada yebi mambo yo Thierry Gola papa Soraya wana grand frère Mokonza yebi mambo yo. Orly Gola a yebi mambo yo. Dans le moment où on va Edo Muzamba Guy Magoda Brad Pitt bango tout ba maram na loba na loba mamba pamba te ba Christelle Cruz ba yebi maram na loba ba Lady Nice hein Lady Nice yebi marambo na loba donc marambo tout na loba ya ba preuve à l'appui na minute au programme na biso ya saturé les 27 na les 28 OK Kenya na Tanzanie cela ba tu miso ngamba no chaba mbanga na TV o biso kam to bima zela omoni Votre homme est nasuka. Et là il peut question dans la tourna. Lelo au médiateur en marketing. Au début que faire ego la bozo bimate. Ba voyage ezati. Maman Nzambe. Seben et Betty. Seben et Betty. Ton numéro on t'a accepté Seben et Betty. Et tant que directeur de marketing. Au début que côté on a solo ba comment ben abino ba soda ba kengela mboka. Bo kengela mboka. Bon ba tikalo kengela mboka biso de États-Unis. Différence entre biso na bango baba touriste ba kenda ko visiter ba kenda robeta te biso kenda sa musala ozo comprendre na ebisi yo ke batu ba beti tolo tourner so États-Unis so ya nini image monanité ndeko no litambo la ki répétition nga na za ko insister na mona ki répétition na mona ki concert. Par là je vais dire quoi biso to mesana ko loba to tika ba mona mutu aliboso fongola ba concert bando beta na poto ya faire egola to cher makele l'été faire egola beta acoustique na poto o mona ba image ba mindele banini boko ta na YouTube vérifier acoustique ya faire egola mais mutu moko za la race wa ke maramo so ti ya humanitaire wa benga ba artiste belé ba défiler o moko sa bato na kende kuna no er moko boye to tika rosa complexe na remarquer on dirait na Congo complexe ko moko ma ya le konde kindoki na tika mandefu bona landi mu na landi faire egola le padre ye mutu ana look one na abo efere gola abo na minito batutu ba olanda fere gola yango moni abeto ba na minito fere gola ba sala polémique te muna mutu diembela na kwena yo indien potana na Fabregas na héritier la pulga bangonde ba oleka yo fere gola de ale père les padres ya sa père ali kolo amota la marambutu ba olo ba susta o sekabi regardez moi ces enfants bo s'amuser ya sa rumba o demba ya solo. Les lomuna ba complexe va changer ba style pour ba clipper les gars na ba chaîne internationale ba faut pas changer ba beat faut pas changer ba nini faire rigola que dans la même beat on moni Seben tobi retour à la source la musique congolaise c'est la base to beta musique congolaise bo mona les lomuna ke ekangi facilité toujours y aurait kuna ba ki aboiraki au Sénégal nini pour ba sénégalais ba yoka mais bon on a Jay Martin ça félicité patron dans compte Twitter combien d'artistes ba Arafat ba te félicité conception clip intact Seben et Kangi Marambutu habillement tout est correct donc minga lobezate ba fan bo retenir que na mieux rien que tant ezobima waneza lo rwande la Bible déclare tant boromona mabezoya oaza likola nzeta kitate oyaza na ndako abimate
oyo aza na zamba tikalaka na zamba wana ya bamblumu ya maloba mo biblique ya ndenge monene na yebisa bandeko na ngai ke ntango nami orenge ke kobima soko ozalaki na studio va na studio soko sobimisa disque bombango retirango po soni oyo bokoyoka po nami orenge ke kobouger et puis Ferregola va faire des featuring avec ses artistes et musiciens na nami orenge ke la wana so leader o afula rabatu au moment où échappé avant Chanzembu, bah yebi déjà échappé, bah yebi déjà y a danger. Parce que bah fan bah là-bas échappé. Toi tu donnes bah misé bah Nzembu misé et bah voyage. Yango na loba. To kende le 27 na Kenya, le 28 ok Tanzanie, to zongi le 4 ok Dubaï. Dès que to silisane, to refêter ba kota ba mbora oyo. To rozala na table moko na ba Barack Obama, ba nini eza toujours au mona. Ya mambo loba ti. Comme Premier ministre il y a Grande-Bretagne, comme on est Sunani, David Cameron, je ne sais pas si je me suis trompé de nom. Donc, Toromona, Premier ministre au Canada, na Bosani Kombo Kimingai. Toromona Batouana tout. Boebi va projet toi na honte bat na pour dévoiler pour pas qu'il calé. Politique de bagi to loba souté pour nous vivre, mambo mona. Même le featuring, je vous apprends. Bah featuring et ça là, mais ça là na kata na. Vous allez boya featuring Ferregola boya featuring makasi. Si le Ferregola boya toujours featuring ya kobenga. Tozo boya featuring ya kobenga. Ferregola boya featuring ya benga. Aboya na ye, abenga mutu te yende ba benga rai. Yebi combien d'artistes il a pas manager à Ferregola. Pourquoi il nous fait ça? Il vient jamais quand on l'appelle. Il a une très très belle voix. On doit exploiter cette voix-là. Balingi ba exploiter voix Ferregola. Ferregola sera timé là que voix n'est des danger. Bien moi acha blokis. Baroma luka Ferregola. Ferregola ndeni fa sali featuring na yo. Sangwe panzani ye paroma luka basa featuring, ye paroma luka basa featuring, c'est comme ça. Nami orenge featuring ezate o fera bengi. Ba featuring tout eza oyo ba bengi Ferregola. Na ba Nigérian ezali, na ba Américain ezali. Toko publier loroté boromona na misu. Mutu mwa ko seba album awol. Si tu album awol debi mate. Kosa kende mozo tikala. Yo mo lo ba côté. Okosi trop oroleka. Trésor. Bon, on peut se programme à concert, on peut se programme bon, album est comme na niveau nini, tous là on peut na tanini et puis quelques dédicaces, na contact na yo pas toi contacter yo. T'as émission les gars partout peut-être des producteurs bah tout même belé oh bah ça a besoin de contacter Ferregola bien partir na yo et t'as que DMC au peut s'abisso tout. Ouais, donc retenez déjà que le programme et artistes est saturé le 27 le 28 novembre destination Kenya en Tanzanie. On fait un comeback au pays et puis OK Dubaï, on fait encore un comeback au pays après Tomati Bambora Msusu Oyo tangu marambo comme après maman to publié. Badbazwa flash album na minute de na plus de 75% ya ba travaux réalisés na studio déjà près à 6 na ba chanae et tikal ba mission ba kota ya bango to balé nyon soto kota na ba dédicace à l'album na décembre ou ebimi. Ça c'est ce qui est connu. Mais avant décembre oh ici là avant de commencer na mi orengenke to bois kalisu format 4 minutes mususu wana siko ça n'a rien à voir na générique ou bien rumba. Tout ça li batelo au mot mais talara bon apprécier. Vous comprenez? Voilà avant l'album. On avant l'album. Avant l'album. On a ce que ça va politique et marketing. Tout ça souterrain vide. On va stratégie non. Tu as ba stratégie à les padres. On a une la publicité. Na rôle na ngeza ko ça la publicité. Marketing et publicité. Marketing ezate que o ngana romo décider boeti. Stratégie à les padres, on a diffusé, on a salé en publicité, on a salé en planning. Je suis là, mon rôle c'est quoi? Je décide qui va tourner l'émission avec mon patron. Je lui dis non, tourner na chroniqueur ou tourner na oyo, photo salaboy, je gère quelques contrats, le secrétaire général aussi gère d'autres contrats, on évolue comme ça, c'est ça mon boulot. Na habité, faut qu'il y ait confondre ngana manager. Ferregola a son manager. C'est le manager qui a le pouvoir de décider na déplacement et artiste. Manager a annulé na contrat. Manager au salabo, vous comprenez? Donc photos à la claire, photo expliquer moi je suis pas le manager de Ferre, je suis le directeur marketing et commercial du groupe Ferregola qui est considéré comme étant une entreprise. C'est comme ça, il faut te réfléchir. Alors pour nous contacter Ngai, pose au patron dans Ferregola, c'est simple. Beta plus 243 85 058 72 45 plus 243
85 058 72 45 wana ozui trésor congolo na pesi bino ba détail nyonso to sisi marambutu carré na contrat marambutu o so na posa transférer biso contrat total na transférer contrat na et adresse email ya groupe na transférons marambutu dans ya calé donc biso to travailler na pesi bongo mbote na Yasmine Kuba masana ngai Toussaint Bumba Lissoy les célèbres Lillois, Mobali à Genevia. Je salue également Guilhem Avakala. Je salue Pichou Botoko, Papi Magen ADT. Je salue Biro Mobimba Bisoba na poto de Natanga Bamba Bera de Prince Zamunda de Natangagi. La Pessi Bango Tumbote sans oublier Flavien Douta. Quand je me réveille, na l'otara Flavien Douta pas sur l'arabien. Je salue Masana Bana États-Unis, Jonathan, la Pulga. Na salué ba master belé baza éparpillé partout na linga abino fort pour continuer à soutenir Trésor Congolo. Je répète marambo na lobara so mutu muso se sentir lésé na ba propos nanga na lobate ke limbisanga na ligando ça l'effort comprendre que oza monde ndule to ba guerrier rôle na biso la redéfendre do yo tango yo o fâché ngana kuna te fâché soko fâché ngana sa boulot na ngai. Donc, au lieu de fâcher, yo paye bisa mission na yo. Est-ce que moi ça te pour le guerrier pour boire qui combattre Trésor Congolo. Na ebi ki olukate pour ebi ki ngana le suprême de tous les guerriers. Mutakoka ngazate na ba oba chaba mbanga ba senga ba pardon bota be mission internet ba ko kumisa ba faire go. Banani tanga ta kombo to moi nanu afinga nga lo ba weta. Obanga ba finga yo lo boza guerrier zo banga tanga kombo point. Un guerrier banga. Est-ce que ngai pena na musalo na mutarozwa aro oser ko finga nga. Kasi yo lo waza guerrier tanga talent tel lo baraboy omoni na mama o finga nga pona tanga te o na tambola makolo na vilain kasi yo banga bango to za guerrier so tangi te seke so banga lobby ba misuba bande ko oser ko finga patron na nga frigola lo ba koka asuste na doza tout le monde ba misuba ko makumisa e so guerrier tangela biso kombo nani na mama senga pardon na boyi na fula bango fu ba fula ngai to yoka na bongo na biki non na fula bino tribunal so ba fula ngai e ko za bongo en tant que nzambe na bango donc mingi olobeza tende ko na ngai yango wana na otanga kombo te mais ba o batala ba émission internet ba otala ki nani o ya bande ko finga faire gola trop et puis ndenge ni akoma kumisa faire gola ah fo bondima. Merci Trésor Congolo siri que nyonso zaki nango posa robimisa au lobby peut-être likamso zaki nango yonde o tuna mituna nga na répondre peut-être zaki bena eloko moko bonga la tuni yote source intarissable ya ba argument et si la raté yo tuna question nga na répondre yo. Merci mais bien que guerrier bangi otanga ba kombo mais c'est bon la sepeli na boyinde ko fula to sepeli mingi ngala gadi moya to sepeli makasi anengo ya mibiso to elelo bato Monica obesa combien ezani nani ni susweza nazana 3 quarts na lobaki bomona ki de Subaru Forester sikoyo o eza Ford Focus mais toro ya pet toro ya otala Subaru Legacy moko kala mingi te yaka tota Subaru Legacy yaka bati fo ba mo on va preuve à l'appui. On se Subaru preuve à l'appui. Na on négocie ngo déjà. Gadi mo yazwa. On a ndeza stema. Gadi mo yazwa. Subaru Legacy. Oza na ngoka. Yango kara palente. Trésor abimisi kara ke non tala ka. Yo biso na koma commerçant baka. Pona lo bageni nyonso eza pona patron na faire gol. Donc biloko nyonso suwa kote kuno zala na ngote. Ezalaka te, ba biloko to ezalaka te. Yango ta na yebisa bango to bima to songa na Ford Focus. To comprendre. To songa na Ford. Donc troisième siko, troisième équipe. Troisième. Ah, troisième. Na parquet on liboso kuna. Bana poto. Bana Afrique. Quito. Bana Europe, Amérique, Asie, partout. Bomoni Trésor Congolais wana toto sola na bomoni bakar, bomoni mamunyo so Trésor azaki na posa ko loba lobby. Bolandi émission ngai Antonio Kauka na otika bino mais na osangisa te kande ezalaka wana eza idéologie ezalaka nango na pesi mote mi na masalanga Joseph Makinda Wadi ye na bengaki la beauté la couleur et la lumière triple option Maria Kauka petit sœur propre na pesi mote na Vicky Noa Lumampuya depuis Paris motema ya motema bomona Trésor Congolais wana déjà na car amata po bomona mina keza yaye preuve à l'appui biso doza ma preuve à l'appui yango na bomoni Trésor Congolo donc na pesi Vicky Noa Lumampuya motema ya Feza Rajabu
Vikindo Lumapouya motema ya Feza Rajabo abi ba Feza Rajabo baze belé mais motema ya Vikindo Lumapouya za moko la dayon ya bana na ye na pesi mote na Eva Modango Jo Modango Trésor Mbombo Kenny West na bosanité petit na Christophe Katende depuis Gabon bana ngola tout ça na tete kipito venanga papi matalatala matos na bosanité Bosco Sakata double boss ya ngwana monfe nazo zela rande boyebisa ngana zela na pesi mote mingi na Glody Kuma nzambe ya Norvège da bosanité mère na biso mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ambetolo babiye lana libangane na 13e apporte au CPLA maman Emilie Nzemba motema ya tous pepele ambetolo 13e apporte lana libanga oyo à côté kuna na bosanité gradimo ya merci mingi na neto cascade to pe sara bana partout au balanda biso ba image ya ba artiste na bango ya masolo partout ndenge zo leka musa na biso ya ngwana nga aime les serviteurs na bino diamant de la presse congolaise Antonio Kauka mobala zanga manda ozoye wapi atiki bino tokuta na numéro musero ya sima ya basoda